Mutuana ataku tukuzutu ko benge mosali ya nzambe seke mutuana aza akambami na molimo na nzambe te kasi akambami na molimo wa satana. Musala ya nzambe basala yango pona mbongo te. Musala ya nzambe basala yango premièrement parce qu'on a été appelé par Dieu. Loba na nzambe zoloba na moto ya nzambe alobi ke sengeli azala irréprochable pe abala na mwasi moko. Normalement il faut être ya biso totikali. Que na nzambe basangisaka mai na mafuta te. Nzambe na likolo akobeta bango soki babongisi te. Tozolakisa ke église ya réveil ya mboka na biso eza na bokono eza total la politique ya mboka na biso. Et sans vous mentir, biso nyonso toyebi sort ya be Apollinaire Malumalu boni nzoto nezo ko se retrouver lelo senga na batata na biso ya kosala makasi ya kozonga na kati ya bobangi nzambe. Ndeko Balandi to yambi pona bino l'un des serviteurs de Dieu. Il s'agit bel et bien du prophète Joël que nous allons recevoir dans cette émission Molobeli. Prophète Joël, bonjour. Bonjour. Et c'est mon abisso Isaiah ko yambayo na entretien abisso mokola lelo. Un mot d'abord pour l'émission abisso Molobeli. Premièrement, nzambe ya janan lokumu ye oyo a permettre que to kutana lisusu na pokwa oyo na landaki moko ya ba émission na bino. En tout cas, j'ai été flatté na lolenge nini musala ezo salema kupanza nsango pona bana na nzambe nyonso na niveau ya mokili mobimba koyoka bino eza vraiment malamu mingi ezo sunga biso. Voilà, merci Tozo banda émission na biso. Lelo tokolobela beaucoup plus lolenge nini un serviteur de Dieu akoki kozala encadré et pas ya père spirituel naï. Tokoluka d'abord ou expliquer biso c'est qui un père spirituel. OK. Voilà, si vous permettez na sangisa moi ba minoko ebele pona kosunga bande onyo soba sosola biso malamu. Pas de problème. Alors na likambo etali tata ya molimo mingi lelo to mona rabatu bazo boya tata molimo azalaka te tout ça na kolobaki tozana ba lolengi ya tata libwa. Topé zomi 10 types de pères ou ba existaka na mokili. Premièrement, tous en a tata ou a botio, tout bien en français, le père biologique. Deuxièmement, tous en a ba tata ba mouvement. Ba tata ba mouvement, on a copié cet exemple, par exemple Abraham. Abraham na Bible c'est un père du mouvement parce que bazo benge tata ya kundima. Le mouvement ou ba lobela wana eza foi. Et tata mususu ba bengi bango le père du ministère. Eza tata ou a botio na lotomo. Wana eza lolenge mususu pe ya batata. Tozana lolenge musu ya batata babengi bango batata na yo na molimo. Eza mutu oyo un père spirituel aza tata oyo azo leisa molimo na yo. Aza mutu oyo aza kosala ete molimo na ekola parce que lolenge nde moko oyo nzoto ezaka na posa ya kolia malamu pour que ekola. Ndenge se moko molimo ya mutu pe ezaka na posa elia malamu pour que ekola. Ndenge mutu abatelaka nzoto na ye, ndenge pe molimo mutu ezaka pe na posa ebatelama. Ndena boye tata ya molimo aza mutu oyo azolesa molimo na pe azobatela molimo na. Donc de manière un peu brève na kolobela ngo bona lolenge wana. Mais les autres on a beaucoup plus, il y a un problème, il y a Batubele par exemple s'est rebellé, beaucoup de pasteurs et puis prévenez nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui dans Mboka na biso Congo. C'est dit à quoi cette rébellion là? Voilà, moi je dirais clairement que c'est un mouvement de l'ennemi. Et ça mon pépément boy ya Satana. Ndazo sala en sorte que Batuba s'est rebellé. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que le père de la rébellion, il a Satana yemoro. Pour Bible les autres banabiso que akela makili kitoko na mayele na bwanya nyoso. Mais mukolo kaka oli kanisi ya mabe ekota kikati na ya kuluka kozo sika ya nzambe nde ababwaka ki na sa mokilo. Mais eloko eza nini? Eloko eza ke lokola ye mutu aza tata ya batombo kinyoso tu tata ya rébellion. Eloko ekosala na mutu oyo avandi na makolo ya tata na ye lobi a se rebeller. C'est que mutu wana atakutu bozuto ko benge mosali ya nzambe. C'est que mutu wana aza akambami na molimo na nzambe te kasi akambami na molimo wa satana. Nde dosala ke okomona mutu azaki pembeni ya tata na ye a se rebeller epa ya tata na ye. Ya mibale na koloba pona ndenge olobi likambo ba église kobota ma mingi.
oyebi eza te po ete l'église ezobotama mingi ndenge koloba ke nzamba aza na nsima ba église wana nyonso non eza na makambo mibale na esika wana likambo liboso na koloba eza premièrement ke eza posa ya nzambe ke nsango malamu epanza na bisika nyonso po ete mokolo asuka mutu moko te azwa makoki ya koloba ke non ayokaka te mais ya mabe oyo ya mibale oyo eza mabe susu koleka eza ke lelo ba eklezia ekomi ebele mpona nini mpona bato bakomi na posa ya kozwa mbongo na nsima ya eklezia yango naokaki moto moko koloba zobabi abi aujourd'hui mbongo eza kaka na politique mpe na eklezia kwake biloko mibale wana etambolaka nzela moko mais mosala ya nzambe basalaka yango mpona mbongo te mosala ya nzambe basalaka yango premièrement parce qu'on a été appelé par Dieu et wana eza eloko ezozanga na bato ebele donc kobotisama ya baeklezia ebele eza na malamu nango eza mpe na mabe nango donc oyo nakomeka koloba na motuna na yango wana. Mais aujourd'hui na Congo s'il faut compter ba pays oyo beaucoup plus bavi ezosalama mingi na monde ya évangile, on va compter la République démocratique du Congo. Ces dernières années, il y a toujours beaucoup des histoires liées au sexe et surtout au niveau de l'église. Un mot par rapport à tout ça, okoki koloba nini pona nyoso wana? Bon, Bible ezoloba tokoyeba bango na misala na bango. J'aimerais par là dire une chose, ce n'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas parce que quelqu'un se proclame homme de Dieu né à solo za mosala nzambe. Te na makambu ya nzambe basalaka autoproclamation te. Il faut nzamba benga ya solo. Biloko wana nyonso tu ezo révéler biso premièrement ba état d'esprit ya batu nyonso tu batelemaka liboso pona ote ya batu. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, mais je suis simplement comment je pourrais dire, je suis simplement intègre et j'aime bien m'aligner face à la parole de Dieu. Liloba na nzambe zoloba na moto ya nzambe alobi ke sengeli azala irréprochable pe abala na mwasi moko. Donc eloko ya mabe makasi eza que lelo basala nzambe toza kotambola susu na nzambe te. Kotambola susu na nzambe te tozwi Bible topesi ya tochango na sima mukongo. Pourquoi? Pona ba posa na biso moko ya nzoto. Pona ba posa na biso moko ya nzoto. Moi je dirais une chose. Soki omoni place oyo bitumbezo za na makasi yeba ke nzambe pas à place wana. C'est l'une des choses où ils ont confirmé que nzambe azana biso. C'est l'une des choses où ils ont confirmé que nzambe azana kati ya mboko. Babylone no sto esalema wana parce que ngonge koki o nzambe ako exposer batu nyonso tu bosala makama modèle wana. Batu nyonso bosala makama modèle même ba bosala ngo en cachette. Ngonge koki nzamba ko exposer bango parce que église ya nzambe ebengami ezala petu. Pourquoi makambo wana esalema na kati ya mboka na biso? Parce que légèreté eza makasi na kati ya mboka na biso. Légèreté eza makasi na kati ya mboko. Yango eloko zo sala ke ba dépravation wana esalema to na kati ya mboka na biso. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à Babylone Nyostu wana. Mais par-dessus tout oyo azo reconnaître que eloko asala ke eza mabe pe atatoli yango a lobi yango ke na sala ki mabe asengi bolimbisi nde mutu wana zo lakisa biso ya solo kaza mosala nzambe. Par rapport à Nyoso, tomoni pasteur Moïse, tomoni avec Pascal Mukuna, ba problème ya sexe bimi, ba msusu ezaye, ba msusu ezaye te, ekoki ko interpeller nini na basali na nzambe ba o bazaka na pratique wana. Bon, o ba pratique rango bien sûr. Bon, moi je pourrais dire ceci par rapport na yango balobi eloko oyo ekomeli nini na rolo bandenge nini. Eloko oyo ekomeli ba tata na biso, eloko ekomeli ba ndeko na biso, basali ya nzambe. Normalement il faut être ya biso to tikali. Et fingele te ya biso to tikali ke na nzambe basangisaka mai na mafuta te. Et na ba oyo ba osala ngo basala ngo na kuku balingaka to yeba te basala makambo na bango na kuku na koloba ke nzambe na likolo akobeta bango soki babongisi te. Nzamba robeta bango soki babongisi te. Eloko esengela bango kosala eza kobongisa na nzambe. Kobongisa kaka na nzambe te kasi kobongisa pe lisusu na bato. Wana eza motu ya makasi koleka. Parce que Bible ezoba ke non, le jeune Samuel grandissait, il était agréable à Dieu et aux hommes. Donc okoza la kate yo sepelisaka nzambe mais bato sepelisaka bango tete.
ya na mwa moke na koloba yango. Okoloba nini par rapport ya réveil na Congo ezongi sima topeke liboso par rapport ya ndenge toyebelaki yango na ba début wana ya bane 80 quelque 90 quelque jusqu'à ce que tokoma na ba 99 2000 nde tomona mu pepe yaki pa ya batata na biso molimo. Okoloba ke église de réveil ya Congo est avancée topé zongi sima. Bon, pour en tout cas mutuna malamu pour l'église ya réveil ya mboka na biso, église ya réveil ya mboka na biso za na bokono. Église ya réveil mboka na biso ezana bokono. Par là ce que vous pouvez s'enganzela na loba mo eloko mususu oyo ko peut-être ko za la penza na place on a te me kosimba yango oyo la kisa ke église ya réveil mboka na biso ezana bokono eza total la politique ya mboka na biso. Toko soso la malamu penza koleka ke église ya mboka na biso ezana bokono. Je crois que na bambulo eleki tango moto na nzambe Abbé, pardon, le pasteur Beni In, Ayaki, Alobare Lokomoko, Abi et les hommes de Dieu de notre pays ramenaient la croix de Jésus au Congo. Et Koulou Sueza sous na kati ya mboka na biso. Le lengenin tokoloba ete ecclesia zo kende liboso. Makoki ya koloba bongo ezate. Pona nini po ete lelo ecclesia eza ya kopola. Toza infiltré. Engolo bani engolo ke batre engolo bani engolo ke bato amabe bakoti mingi na kati ecclesia mboka na biso bato ebele ba mama mbikudi bazara na banzela bakoti bato nyonso mabe wana bakoti e tangu ecclesia o esengeli eza lokola ndakisa e bebi eloko nini ekoma répercussion nango ekweyaka mingi na politique ya mboka na économie ya mboka biloko nyonso toomona eza ba symptôme ozo la kisabiso ke ecclesia mboka na biso eza malamu te. Donc je dirais par là que réveil ya mboka na biso ne sika ekende liboso tozo ngasima. Tomoni par rapport à désignation ya président ya Seni oyo baponaki Rosar Malonda tomoni pasteur Soni Kafuta o azali évêque na bino évêque général église de réveil bino pe bozana kati. Oui toza kati parce que biso toza kati ya SCC. OK. Basali shona bango par rapport ya Rosar lelo baboyi désignation ya Rosar etie des ordres de makasi Rosar akomi kosenga pasteur Soni azongi $25,000 na ena jipa pesaki ezo sala soni puis ba discussion ya yena cardinal Ambongo Fridolin Ambongo okoloba nini par rapport ya désignation na pona kopona mutu ya Seni parce que ba élection ya 2006 to moni ndenge mabe salamaki 2011 même 2018 lolenge moko do bato ba pona ka population ponaka ba bimisaka bango te c'est là to koloba ke responsabilité ezokoye pa ba tata ya molimo ezala ba catholique ezala musulman ezala bango nyoso. Pourquoi cette fois-ci au conseiller bango nini pour que basala pe makambo ezala na lolengo elongo bani ba pona pe mutu malamu po mboka pe se retrouver. En tout cas, papa dadi ne sika wana na ko sepela mingi na loba mwa makambo mi ba leto misato. Na ya liboso na koloba nini? Ya liboso na koloba ke omoni ecclesia mboka na biso na 100% ya basali ya nzambe o baza o to benga batata. Tozaka na 1% o bakoza batata. 99% batikali baza batata te. Na kolobelo moko na place wana. Omoni soko tangi na Bible. Eli azaki musakoli pe azaki tata kasi Élysée azaki musakoli azaki tata te pona nini alobi bongo tata akozala tata eza kaka te bamona yozo ganga na télévision que oza tata ce sont des hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour eux na memi bango makasi na malamu na mabe na bango wana etali bango na nzambe na bango ngala zo lobela juste ba fait na ba cause. Alors kozala tata eza nanu te kozala na onction kozala na tata eza nanu te kosangisa batu baya zinga na yo yango kozala tata te kozala na tata eza kozala motema. Bible zoloba ke non elita mwa netwami atikaki kazaka na ye epakolami na ye na mwana na ye Élysée. Kasi Élysée atikala otika kazaka na ye epa Géasi te mpona nini po ete azaki na motema botata te ntango mona seni mabala akeli ye mabe. J'aimerais par là dire aux hommes de Dieu, ce pays n'est pas un pays qui appartient à un homme politique. Et ça, y a mon tout. Là, j'aimerais parler catégoriquement et directement na église catholique,
na église de réveil, na église kimbangiste, et même na ba onyo stuetikali. Oyebi Seni ezala créé na 2006. Ezala créé na 2006. Otozo mona na ngonga wana batpunaki abe Apollinaire Malumalu et pardon abe Apollinaire Malumalu pour que azala président Seni. Na vice-président na porte-parole na bango ainsi de suite. Kasi to mona ki biso nyonso tout mabe o esalimaki na nzela wana. Et sans vous mentir, biso nyonso to yebi sort ya be Apollinaire Malumalu. Boni nzoto nezo ko se retrouver lelo ndenge nini nzoto nezali ya mibale to komona ndeko na biso Ngoi Mulunda wazala pe pasteur tala na place wana na loba penza mwa mingi oza mosali ya Nzambe ko bana na Bible makamu oyo ya ko ecclesia epona muto kozala na charge ya maponami eza ebandi lelo te Nzamba banaka deja kopona batu na Bible oyo na nzela ya basali ya Nzambe oyo bakozala lokwa bakonzi na kati ya mboka. Nzamba apona Saül na nzela ya mosali na ye. Nzamba apona David na nzela ya mosali na ye. Mais pona nini te lelo basali ya Nzambe tozala na bosembo liboso ya Nzambe. Na kopesa toli moko tozwa ba intérêt na biso personnel totiango mupanzi parce que soki mboka oyo ezo souffrir lelo ndenge na bana koloba soko moni eloko ezo la kisake mboka na biso église ya mboka na biso eza malamu te eza po ete politique déjà ya mboka na biso eza malamu te po soki église ezalaki malamu ata ko politique ya mboka pe ngai eza malamu basala Nzambe sengeli batata na biso sengeli bayeba ete kimia bokendi liboso ya mboka na biso ezotalisama na lolenge bango bazopona moto oyo esengeli aza lokola moto akokamba Seni. Nesika wana en tout cas na respect nyonso naza nango pona bango nakosenga na bango. Nakosenga na batata na biso ya kosala makasi ya kozonga na kati ya bobangi Nzambe. Kobanga Nzambe ezoko nécessité kotia moto yu esengeli moto akozala irréprochable parce que lobi ya bana na biso ezo dépendre même na ba maponio bango bazo sala yo kozwa 25 000 € na poche okozwa 100 000 $ na poche mais suite nango eza nini totie Nzambe wapi bano bakoya lobi bako vivre ndenge nini na ba condition médiocre tozo continuer ko vivre na kati ya mboko naza moto ya politique te naza apolitique et na place wana naza très clair na sengi penza na batata na biso ya kopona moto yo esengeli ba kuswana wana na kati ya ba ecclesia eza malamu te tozo poussa na suka ya entretien na biso na koloba avant un dernier mot ya émission na biso okoloba nini par rapport ya église ya Congo là na moni par rapport à temps ya confinement oyo bato ebele baza un peu découragé ba mususu baza ko bondela te alors qu'il y a beaucoup de chrétiens où ba priera na église na ndako ba priera te oko s'adresser na bango nini beaucoup plus bandeko bazona na biso libanda ya mboka na poto na mikili ya poto. Merci na loba makammi balé place wana eloko liboso na kolobeza na kolobela wana na kolobela mbala moko na bakonzi ya mboka na biso église ezaka ya mutu te église ezaka ya Nzambe mutu akobundisa église te po ete église eza ya Nzambe. Christ azoloba Abbé, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Et là, Seigneur te yebake kokanga ba bâtiment eza kokanga église te et kozala mabe koleka soki bakotika ba confession religieuse mususu esambela kasi misusu basambela te wana eza kozala injuste et c'est ce que nous sommes en train de combattre dans notre pays. Ya mibale na koloba pona bandeko oyo tokangami na bandaku tokanisi ke parce que bakangi ba bâtiment moya ko sambela susu ezate oyebi Bible zoloba veiller et prier pour ne point tomber dans la tentation et loko senge na biso ko sala eza ko telema pe ko bondela atoza na ndaku ozana makoki ya ko telema pe oluka Nzambe parce que alors que toi tu dors le diable ne dort pas zebola ala la raté donc na ko senga na biso même na ndaku soko mi pesi kaka discipline ya ko zwaka tangunga moko na mokolo ya kubondela Nzambe akozanga pete ko batela pe ko kanisa yo na batango wana wana na présence na
Alors, Tokomi Nasuka, un dernier mot et puis au PC contact Nayo. Nasuka, au sali prière pour la bande de Konyoso, Balandipis. Merci. Lilo Basuki Ezak, premièrement, dans Nzambe, apambola émission Oyo, apambola Lisanga Batindos, tout Oyo, tozo travailler na bango, Nzambe apambola bino vraiment. Et beaucoup balisous na musala Oyo, et Gosunga Batu Ebele, pe atako, tout dans le confinement, na ebi ke bansangozo, comme na Batu Ebele na Matoi, pona koluka kozongisa bato mususu na nzela, pe kotindika ba mususu ba kende liboso. Contact nanga naza prophète Joël Mbompeti et naza moko ya bana ya Assemblée de Dieu et nangolo nzambe toza na République démocratique du Congo ko luka biso na Facebook okomi obele prophète Joël Mbompeti torobi mawana. Contact nanga za 082 93 75 086 082 93 75 086. Et Moussou c'est ça 097 201 53 pardon 55 35 097 201 55 35. Na obonde la pona bande konyo so balandi biso. Éternel Dieu tout-puissant, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis d'ici et ailleurs. Je prie que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux. Seigneur, laisse que ceux qui se sont affaiblis par le fait de rester à la maison, que ta main éternelle puisse leur consoler, que ta main éternelle puisse leur fortifier. Je repousse, Seigneur, tout esprit s'élevant pour chasser, Seigneur, toutes les familles qui nous ont suivis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens prier, Seigneur, pour notre pays. Je prie pour que la paix, Seigneur, revienne dans notre pays et que la croix du Christ soit restaurée et rétablie dans ces pays. Père, je prie pour nos pères. Je prie alors, Éternel, que tu leur accordes l'intelligence et la sagesse afin de pouvoir, Seigneur, choisir la personne qu'il faut. La personne qui sera intègre et qui amènera, Seigneur, ces élections à être des élections transparentes et démocratiques. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette émission. Je bénis tous ceux qui vont suivre cette émission. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.